Bokanisaki ngai tata mapasa naza ezau bulati poso ya meme po bo distraire public ayokela bino mawa boyiba bénédiction na ngai papa na Marc Olivier histoire changeaka te mangoko to grand prêtre histoire changeaka te mangoko to koyimbiko eningisa mokili kilumbuka kese eningisa mokili kotiko nanga eningisa mokili bolinga te batemwe nanga bazali public na Nzambe chacha mabuya kosi yo alobi lelo yokite ngai eske yokoza motabola mulokola ngai kabisa yo ya basoka mokano na nkanda te omona vocal oyo ya bavocal te kozala na kuti Amam eza bitumbe lele eza bitumbe. Arrêtez la musique. Arrêtez. Katazoba. Bon, normalement ndenge to travaillaki spectacle wana na supervision ezalaki ata ozate bakoyembela yo ata ozate bakoyembela yo ata ozate bakoyembela yo eza ndenge ba travaillaki spectacle na bango bakotiaki yango na ndenge ki on peut se passer de ceux qui ne voudront pas être avec nous. Mesdames, Messieurs, on vous dit bonjour. Mbote bisika bote la biso. C'est un plaisir pour nous de savoir que vous êtes nombreux en train de nous suivre. Nous sommes Boalo de TV. Nous sommes Katazoba, la chronique Intello et la gourou du temple, toujours elle au poste. Toujours la présentation, ça n'a pas changé. Aux alaka bongo, tokenda nango boye, ils sera déjà bien. Alors restons ensemble, je vous le promets. Il n'y aura pas de souci. Bana bazole la kaka de la forêt. Banda arena Grand Paris, Cécilie déjà. Mais kolela ya bana. Et aussi la rate. Balobi bana bazole la kaka. Bayebisaka biso yoka kolela ya bana. Faire chair de poule. Lelo bana bazoli la kaka. Na yebisa bino vérité moko lelo. Bagoloa. Omoni grâce na chance au héritier watanabi azwa. Azo mérité yango. C'est le seul fils qui a su tenir sa langue devant Werason. D'accord? Le seul fils Yawenge qui a su tenir sa langue devant Wera. Tu évites pour ba lien familial et kota na kati. Mais en tout cas ndenge akola na ndaku na ye avanda na ndaku na ye ba exaucer na ba gladi ba benga wata yaya abenga Wera papa. Donc c'est presque un fils quoi. Et il a su tenir sa langue devant Wera. Quel que soit ma bena malamu abomba munoko na ye. Ezaka atepo avanda na ndako ya Wera akomaka lokola mwana. Il y a des gens au boko liepe bongo na ndako no olesi ye ba fufu na yo akoli akomi pe angra akomo finga yo. Na musique na biso eza fréquent. Otu na fali pupa ye biango. Il y a des gens au boko liepe na ndako lokola mwana ozuye pe na muki okolisi akola abalukela yo akoma ko fingo ko critiquer yo. Héritier aussi pouvait le faire. Héritier pouvait le faire. Mais il a su tenir sa langue devant Wera. Aloba eloko mabete. Alors que bana o nyoso ya mitu pasi o watalo bakabana mitu pasi. Faut botala ba interview na bango passé. Qu'est-ce qu'il n'a pas raconté sur Werason? Et lelo bozo lela. Omoni place o héritier watanabi azo tenir pembeni ya Wera. Bagolo balinga eza affaire. Bayo kaka jalousie ndenge wata ya kota akoma bras droit ya Werason.
bango bamona pona bango ezalaka place ya Ferry. Il fallait nde Ferry azala bongo na wera. Mais soki ye Ferry yango ayebaki ke il fallait yende azala bras droit ya wera. Il fallait ayeba ko garder monoko na ye. Fallait ayeba ko garder monoko na ye. Ayemba vie jaloux te. Aloba bilobela oyo aloba loba te. Peut-être place wana elingaki ezala ya ye. Wata sala orchestre na ye me azongaka toujours epa wera. Ferry banda salaka orchestre na ye akenda libela. Baninga kutu bazongaka ye kotika mwa CD, azongi ye kotika mwa mulangi ya masanga. Ye banda kenda libela. Siko bolingi place o Watanabe azalaka nango pembeni ya wera ezala Ferry na ndenge nini. Do bino bagola boza bato bolingaka moto azwa eloko azo mérité te. Moto azala place oyo eza ya ye te batya ye ka wana ya pete. Yango moni bozokoka ko relever ba défi ya minene te na musique. Parce que vous pensez que makambo epesamaka gratos. Yango moni boya pe na yo arena bosuka. ING wana pe toyebi te so bobetango. Bercy déjà baboyi bino. Bagolwa na bino na Ferry. Bozokoka ko relever ba défi ya minene te na musique. Parce que vous pensez que rien ne se mérite. Oko uta na wapi oyeka bozu eloko na facilité. Oko sala no ba effort te oyeka bobeti yo arena. Vous pensez que makambo ezala ndenge wana. Yango na moni bozokoka ko relever ba défi ya minene te na makambo musique. Vous pensez que to yembi banzembu moko album moko yokana te bozo ilango disque d'or. Bina bokanisa ndenge wana. Oyembi banzembu moko ya style moko ya kala. Izana ndenga ki lelo te ozolango ba single d'or, ozolango ba single de platine. Bino bokanisaka makambo ezalaka na peteka aboui. Et la place qu'occupe Héritier aujourd'hui auprès de Werason, place wane soit kabino. Bomona il fallait za ande Ferry. Mais Ferry n'a pas mérité cette place-là. Asala clip vieux jalo ero longwa kate. Moni clip wana ata bo effacer bo supprimer, bo buki CD ero longwa ka souté. Etikali na internet libela wera ando talango ba ande ba ando talango. Erreur monene asala na vie na yango wana. Vieux jaloux na premier soin. Nangeleka, vidéo ya ngeleka. Azana ba preuve bele o ya finga ba vieux na ye. Siko mwana boye, bide bozolinga ke place o wata azalaka pembeni ya wera, wata longwa ekomande Ferry. E ekomaka jamais Ferry. Impossible. Boko reveti bosisa kolota place wana ezaka ya wata. Ye trésor Congolo munoko kilo azolo banini bana wenge bazala lokola bazana balien balingaka ozonga pembeni ya wera. Ferry qui vous fait croire qu'il alinga ozonga pembeni ya wera te, mais envie ka place wana o Watanabe azara nango pembeni ya wera. Envie yango makasi. De bazara chaque fois bamona wera na wata na image na bango bamona nde Ferry fallait azara pembeni wana. Donc na bino o bozonga rate, mais boza quand même na posa wana bozala pembeni ya wera. Et kokaki kozala place ya Ferry soki azalaki poli. Soki bo comprenaka te, Ferry asala ba slogan ebele croyant que a décourager Héritier à se détacher na wera pour yaya ko remplacer wana. Wata pe timbela ye déjà lobi place o ngana za nango pembeni ya wera. Ferry a envie yango. Donc ngape na otika place nanga o peti. Abimisaka slogan moko za mayele ba osaloji. Oza mayele ba osaloji. Poani. Po wata kanisa ke wera salaka eje a préféraka na ye Ferry mais asalaka Watanabe je lukuta. Werason préfère Héritier Watanabe et non Ferry. Ferry azalaka peut-être enfant chéri, mais tant kaka bukaka mibeko, plus a baby saka makamnezo ekatana wana. Na pesaka bino exemple ya singa o eza mobimba, na singa o bakati bakangisi ne, bakangi lizita. Omoni relation ya wera na Ferry koma lokwa singa o bakata bakangisi sko lizita. Ça dit bozongi si singa mais moi
boss moko mwa mbuma moko ezalaka wana esalaka sous propreté. Relation ya wera na wata sikoyo ezali lokola singa oyo na bakati te ya na olisi ya mobimba. Relation na bango eza ndenge wana. Donc bakopesa fere mbote. Bakotanga comme ba concert mais na motema azalaka suti. Et puis la place qu'occupe héritier wata pembeni na wera fere n'aura jamais cette place là. Po wata pende na yebeli akolingaka a maintenir wana. Mutalongola Kaluji na kiti ya kovanda liboso. On l'a tous vu na matanga ya mignon na messe ba vie bavanda na ban liboso na Kaluji ti Kaluji alongo azongi sima wata ye avandi liboso na ba vie na ye. Tala wata zana mbamba moko pembeni na ba vie wana fega ozwaka sous place wana te, c'est fini. Oso bebisa déjà okoma mwana libabe otikalaka bongo. Wata za mbamba place wana azwaka pembeni na wera à la droite du père muta okotaka wana te. Aza mbamba makasi ya kokangama na place na ye wana. Omoni wera omoni wata ezaka bongo. Ba Ezau mususu moni Ezau oyo selewa yembi. Ba fere ba Ezau. Père atilaki yo motema. Yo mutolinga otika na bénédiction au gafa. Kene koyemba vie jaloux. Un faux clip moko boye pesa même pas ba millions de vues. Et baby sela yega makambo. Bazu bénédiction ba pesi pas Jacob. Bénédiction ya fere yango kende pa wata. Ya moni fere carrière matindika. Bina bozela watanabe au surprendre bino. Tozaka kao. Wata zoki na malembe kande falia bandaka na David Monso. Malembe ti leloyo. Tokoma kokamwa. Donc bagola botika komi bomanzuto. Po ata bomi diembiki. Bokoti na potopoto. Bobaluki na mabele. Place héritier wata za nango pembe na wera. Fere okoma wana suti. Ase abebisa. Toyebi ke bo envia ka place wana nde falaise ya fere. Oui, il fallait la ya fere. Mais fere logo la bebisa alongwa wata kota wana fin cop. Système a Esaü na Jacob. Bénédiction zaki ya Jacob ya Esaü plutôt bapesa na Jacob. Donc héritier watanabe Jacob, petit frère. Azwa bénédiction ya fere. Place wana zalaka wana ezalaka place ya fere. Wata mutakota wana c'est fini terminé à ozalaka wana. Fere gola bima Ezau. Akeruna na zamba luka nyama ya boye. Papa lubina sina benir déjà leki na yo. Yaga na pesoka mwa ndambo bénédiction mukeo na tikalaki nango. C'est comme ça. Mabena muto abandaki. Vous comprenez? Ti fali akangaka mutema ayembela kofi banzembu te, abwakela kofi ba jeton te. Mobali po fere bina kokate ti asala nzembo atina sozi na clip peza wana na YouTube boke etala ngo boko matsango pe mo ba vie sala bino bien. Vie jaloux. Botala ngo bo matsape mo ba vie kune sala bino bien. Bana ya wera nyoso babunga nzela bokota zamba. Bosala apelo ka malonga te na musique. Papa na bino oyo bobengaka sila aye kosala mieux que bino moko. Bino moko bana banda bolongwa wana bokutelengana kaka sele obilialia. Makina li pasoka simbi kolia ngo na coin ya venir waneti aboma moto. Bala coste tout, ba jani, kuiti na kuiti. Kaka papa o bolobaka sila aye kosala mieux que bino. Bote badati na poto basala eza wana bobetati. Omoni. C'est le scram. Omoni. Osala bakri ekanga. Bakri na we yango ebinisaki na concert wana. C'est vrai. Mais yeba ke soko zaki na concert wana. Yo moko linga okoka no koyemba bakri na ote. Kaninga jani akoka isu koyemba vocal na ite. Tomona yo na concert a Fabregas.
ne to mela micro ne to sanza na micro to comprendre te soki ozalaki eloko ekomeli ya jani elingaki ekomela yo olingaki ozala incapable ya kobwaka bakri na yo moko. Donc estime-toi heureux ndenge Jamaïque asungaki yo. Ya bila lobi ke basi ba travaillaki yango na ndenge ki ata oza te tokoyembela yo. Bayembelaki yo. Ba travaillaki yango ndenge wana. Oyo baza te tokoyembela bango. Aja niveau kalo ye moko asala akoki yango te. Yo pese leo soko ozalaki na arena Grand Paris. Bakoyembi ko wana ozoloba wana na bakotiko. Olinga okokoyemba yango te. Soki eza na musicien oyo amibebisa loko asele oyo na komprenaka te. Obebisa taille, obebisa voix, aucun entretien. D'accord? Le corps s'entretient. Ba musicien, nzoto ba entretena yango. Moto abotama pembe naturellement. Soki eza na mafuta ya bien te, azo soigner pote, azala pembe me ya flou. Soki azwi lotion moko ya bien, azwi ba savon ya bien, omona pembe na ye komi na éclat. Nzoto ba entretena yango. Somo mwa libumu ekomi koya obeti mwa physique. Bato babetaka libende bayebi. Soki atiki amona pena nzoto ekomo kita. Soki azongeli mikolo libende, asanti pena ki ba biceps eye lisu minene. Le corps s'entretient, la voix également. Voix ba entretena yango. Pilipili te, ba graisse ebele te, koganga pa pamba te, eza na ndenge ba entretenaka voix. Moi mai ya moto na citron, esalaka pe voix kitoko. Boke na poto boliebi lialia, o soki bomonaka yango te, soki bosutuka, bobebisa ba nzoto, bobebisa ba voix, bokoka su makambo te. Ozosala video na yo, oui, nzembo na yo kotiko banini koyembi ko c'est bien. Olinga kokoka no koyemba ngo te. Omibebisa comme pas possible. Yo kanisa tokoma muto échafaudage na poto. Atokoma kobeta kayo na poto. Entretien ya voix na entretien ya nzoto. Ça fait partie de la santé. Ça ne veut pas dire que tu vas entretenir santé ou tu vas entretenir voix na yo. Ils vont faire partie de la santé. Moi sport, moi physique, moi gymnastique, moi libumo kita, mongongo fungwama, ça fait partie de la santé au fait. Ezaka te lokwa na yemba nanga soutel na bomi nzoto komi bilialia o vimbi mongongo komi mafuta. Non. Ozosala échafaudage na poto, continuer à entretenir nzoto na yo. Moi je connais des cuisiniers qui sont bien taillés, na ba corps sportif. Cuisinier alambaka, mais là stylé, abeta ali bende a vimba biceps, mais là cuisinier. A cuisinier mais travailler pena physique nae. L'un n'empêche pas l'autre. Yo so comme na poto comme no muta échafaudage comme abeta kayu, ozunzoto boaki ka ndingwana. Ozoye bateke boza ba musicien. Événement moko ko ya pe boye bako benga o pe invité. Boko yo kasoni. De ba musicien belé ba mitiki na bango moko na esprit déjà que abiso carrière si là to mitiki batiki banzoto. Ba ebite ke mo ba dernière chance banzombo le soir ezanga raté na vie. Mo banzombo le soir na vie ezanga raté. Okovanda pe boye invité pe ya Dadju. Olobi pe invité ya Keblak, invité ya Naza na concert. Ok, beta ba kotiko wana, yoko baby sa voix, baby sa taille. Omoni ke ko sopa yo. Brigade Sarabati ye wana ti. Mwana nati kaka moke si mekoli, ngoya hoye, auto sala featuring moko na nzembo na sentiment. À côté si parti na yewana. Et ça lié bien. Featuring na Dadju, ambassadeur. Soka mitika kisi kwa bina ya nanga munene. Natika voye koma mafuta. Nde kopi ya ambassadeur bayemba na Dadju elingake lekae. Do bino moko bozo mi ratissé ba opportunité. Ka pona kozanga koyeba. Ba misele kwa basile yo ba Lacoste. Même Lacoste. Azo yemba ka wana chiba soka se ya la bela ya tikanga
Soko ozalaki kuna olingai mpo kokoyemba no vocal na oti. Bobebisi ba voix, bobebisi ba nzoto, bobebisi ba taille. Do bino moko moyen bomipesa sous deuxième chance ezate parce que bomitiki trop. Musicien za lokola soldat. Soldat zaka toujours prêt. Pour zala toujours prêt, il faut zala toujours en forme. Pour zala toujours en forme, il faut s'entraîner naka. Bomitika ka bino moko boy. Ya mwitango fali dajo tunaki ye na ena sa elo moko ya générique nazwa nani ba proposaki Sarabati. Peut-être parce qu'il avait vu que c'est le seul qui n'a pas perdu ses capacités. Il n'a pas perdu ses capacités. C'est Léo Akomamboa. Adjan Yoanamboa. Balacoste. Bill Clinton a gardé capacité nae. Et je comprends pourquoi il a été invité à Fali Ipupa. Nayu Arena, il a été invité dans la performance Bill Asali. Après tant d'années Oyo, Abetaka ne penza li soute. Il a su garder sa voix, a gardé quand même énergie nae. Et puis c'est deuxième chance. C'est le Yozara na poto beta ba événement te. Bill Clinton a kena poto yewana zo beta. Omi tiki, omi bebisi, kaka yo moko. Aliwea kusela batu ba video, njembo na nga ya koyembiko, ebouge na kala. Na lelo, okoma muteshafodage. Donc voilà que les artistes congolais ont la deuxième chance. Parce que tout est fini quoi. Arrêtez la musique. Arrêtez quoi.